Pika twakubike no moko twavana serieto kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendile kutufuanda sedeto tata fuma mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikilikisa
tusanga entsambo zange mfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yontwali kwa kitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukoya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo tozali na mkola mibale na poso oyo la date ya le 30 juin oyo tozali kokanisa indépendance to bonsomi ya mboka na biso RDC. Na mukolo na lelo ezali nde oyo na ye moko leta akusengaka eke totia mukolo yango na mabondeli pamba te na ntango wana na mabondeli nde elonga oyo emonanaki, surtout na lingomba oyo tata Molimo Santo oyo ezali cause to mokano ya bokangami ya papa Simon Kimbangu koloba ete na 1921 papa Simon Kimbangu alobi ete moto mwindu akokoma mundele kambo wana nde cause mobimba bakangilaki papa Simon Kimbangu koloba ete papa Simon Kimbangu areklamaki bonsomi ya mboka. Soki totali na maloba ba papa mingi na papa Mfumalongo papa Dengenda Kontima ya bokangami ya papa Simon Kimbangu tango bamemiye na Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu papa Simon Kimbangu yambo akende na Lubumbashi pe papa Kisolokele akende kuna na boma. Papa Simon Kimbangu abwengisaki mama Mwilu pena papa de alunga na papa Dengenda Kontima ndenge batikalaka awa wana kulakisa bango ndenge nini bakotikala na Yerusalemu. Papa Dengenda etikana na ye souvenir munene ya kokanisa ite à l'âge ya 3 ans batuni ye yo mwana eske makambo na yo tata na yo oyo azwili kanisi ya kobenga na biso bamindele tokende bino botikala na mboka na bino omoni yango malamu te mabe. Réponse ya papa Dengenda na âge ya 3 ans alobi na mundele ete likanisi wana euti epai ya tata te kasi euti epai ya Nzambe kolakisa ete tata azali ya kolatama na molimo ya Nzambe. Soki bomwana bukete de papa Dengenda nde batiaki susu na prison na likambo wana oyo tugarda baka archive totala likambo yango na dernier voyage na ye papa Dengenda Kontima na Mbanza Ngungu pe alobelaki likambo yango koloba ete lelo oyo tozwi bonsomi soki bokasi ya Nzambe te nde pasi yango lobi tosengaki banzembo
chorale Yerusalemu. Koloba ete Tata Molimo Santo, Papa Simon Kimbangu, malgré que en 1921, pardon, en 1951, tango Papa Simon Kimbangu le 12 octobre, a tiki biso, bamundele na tango na basepelaki. Et mutoyo aza ko réclamer indépendance a kufi kasi. Na nzoto na molimo séparation monandaki kasi na molimo Papa Simon Kimbangu continue ko sala. Yango na 1956 et monanaki ete le commune peni na bonsomi ezala ya Lingomba ezala ya mboka Banzembo ezwamaka na 1956 pe na 1960 wana pe Banzembo mususu ezwamaki oyo ya 1956 oyo Yerusalemu boyembaki na kati na ndako Nzambe nde yango wana boyemba. Merci, papa dirigeant. Oya mibale, dernière interview basalaki na maman kwa kiadi. Oya zalaki ete na 1959, na le 24 décembre, esengeli tozwa bonsomi ya Lingomba. Na tango wana korali Yerusalemu oyo ezali koyemba ezalaki nde batindaka bango kuna na Nsundi Lutete, kuna na Manyanga na Kivunda wete bakende na ntina na liloba Papa Simon Kimbangu bango bayebaka te
Zokande awa en 1959 on a le 24 décembre wana bosomi ezwami na Lingomba pe na 1960 na le 30 juin bosomi ya mboka na biso nde nzembo wana ezwamaka toyebi ete banzembo nyonso wana eza na série 56 me nini bandaki kosalema na ntango wana likambo soki elingi koke na ntango nzembo ebimi esi ebimaki nango kasi basali yango répétition bayembi yango te yango emonanaka kino lelo banzembo mosusu ya Lingomba Tata Simon Kimbangu esi ezwama menano eyembami te tina nini tango nango nanu ekoki te yango emonanaka ete Tata Molimo Santu nzembo soki nanu ekoki ntango te akosenga yango te yango deuxième chanson oyo bandeko na biso ya chorale Yelusalemi bakoyemba yango nyonso toujours ezali kokende na bilaka ya Papa Simon Kimbangu oyo asakolaka na 1921 kokokana na yango chorale. Buluzinza buluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za wilivya buluzinza buluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za wilivya iluze kwa meko ketikwe ilutukidikenda buluzinza buluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za wilivya buluzinza buluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za wilivya iluze kwa meko ketikwe ilutukidikenda buluzinza buluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za wilivya buluzinza buluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za wilivya bituwa ujakangama kalulendi bakafuluko kenda buluzinza buluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za wilivya buluzinza buluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za wilivya
kalulindi bakafuluko kenda Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangandeno tinguzeto za widivya vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangandeno tinguzeto za widivya. Merci, Chorale Yerusalem. Yo papa dirigeant Pusana, yo kukakoloba nini malobeza na kati ya nzembo wana na Lingala. Dirigeant, comme on a été bonsomi ya mboka tozwi yango ya lingomba liboso pe tokozwa bonsomi ya mboka lelo le 30 juin na ntango wana na 1960. Bonsomi ya nzoto ya mboka si tozwi kasi ndenge ye moko papa Mfumalongo papa diangenda kuntima bandaki kolobela yango pe lelo oyo na papa Simon Kimbangu Kiangani oyo litei apesaki biso na mokolo na yenga. Bonsomi ya mboka tozwi, bonsomi ya nzoto tozwi, etikali ya molimo oyo tozali koluka. Nani mutakopesa biso yango? Kaka ye moko tata molimo santo. Tango wana papa Mfumalongo papa diangenda kuntima na 5 mois alobi ete abandaki kokangama mingi na kati na ndako. Kokangama wana na kati na ndako koloba te eke aza kokanisa makambo nzoto na ndenge eke pasi, kasi likambo ya tata molimo santo ya alobi eke abandaki kotanga mingi Bible, kotanga mingi Bible, ebandeli ya Bible te suka na kati na Bible. Likambo nini penza oyo biso bato tokoki kosala wete tokoma na point wana tozwa bonsomi oyo ezali ya molimo. Yango baki kopesa conclusion ke manso eza na kati na Bible soki tolandi kaka makambo misato bolingo mibeko pe misala tokomi na esika wana ya bonsomi ya molimo. Dirigeant oyo tozali kozela sikoyo bonsomi ya molimo. Manso batata si batikelaki biso, si bapesaki biso. Dirigeant Ooh.
beti ziluluza Merci, choral dirigeant. Yo papa dirigeant, ya kolimbolango na lingala nzembo ile. Suka ya likambo ndenge nzembo elobi kuna na dirigeant totika kaka mabe. Tomipesa mingi na lusambo, mabondeli, tolanda oyo nzambe na biso papa Simon Kimbangu kangani eloyo alingi nini pona biso tozo kotuna ye azo kozela nini wete akitisila biso oyo ya molimo tokangamina na masumu na makambo mabe nyonso awa oyo nana liyeli biso te waye pe to sala ata tonga ya pamba ezali te pamba te papa Simon Kimbangu asaleli biso maso na kati na mokili na mboka na ye kutu toyebi ye te tala mpasi yango lelo amilakisi na mokili mobimba ete na kati na bolingo mibeko pe misala soki olandi kaka makambo nyonso wana oyo tozali koluka nde tokozwa yango papa dirigeant yelo selemi yo bandana na banzembo na elobi nini banzembo ya bonsomi soki totali na banzembo nyonso ya yelo selemi wana ezali kokende kaka na référence ya bana Israel mpasi oyo bana Israel bamonaki yango pe kaka na lingomba tata Simon Kimbangu tozali komona ndenge ezalelaki na ntango papa dirigeant. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto papa merci ndenge opesi biso maloba nzembo presque maloba nyonso papa si alobeli yango to traduire na lingala po faciliter pe bandeko ba comprendre contenu ya nzembo oyembe ezali boye mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu
bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka ngai nayebi bino te solo soki bouti wapi mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka ekuke awa ekangami bokozwa epe moilo te mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka. Nzembo oyo eza manyongo ya bakoko pe batata na biso. Bowumbu ndenge bakoteyaka biso bowumbu ezalaka pasi makasi. Bazobela nkolo Yesu aya kobikisa biso na bowumbu toyebi na bolamu ete biso na Congo to na Afrique tozalaki na bowumbu ya makasi. Bakoko banyokwamaki na konyokwa moto eko décrire lisusu te po toyebi yango nde babelaki nkolo aya kobikisa bango po pamba te minyololo na kingo so batio singa na kingo eumeli bazobenda yo etikaka bapota alo bapasi wana yango epesaki bango pasi makasi kolela kosenga pa nkolo nde tozwaki pe bonsomi yango. Wana premier nzembo. Deuxième nzembo tosikolami tobatelami na Yesu mobikisi o Farao atiki biso manso makokisami tosikolami tobatelami na Yesu mobikisi o Farao atiki biso manso makokisami tosikolami tobatelami na Yesu mobikisi o Farao atiki biso manso makokisami bandeko tosepela totikali na bowumbu te o Farao atiki biso manso makokisami o Farao atiki biso manso makokisami bandeko tosepela totikali na bowumbu te o Farao atiki biso manso makokisami o Farao atiki biso manso makokisami. Papa nzembo oyo
mbuta kwa kiadi apesaki biso explication pe ntango bauti ntunduli te ndenge olobi papa bakomi na mpanga nde esi bayebaki te ke indépendance ezwamaki deja. Ntango bayoki yango nde babandi kosepela mpe bantonaki nzembo oyo korale mobimba babandaki koyemba yango nzela ti bazoya oyo ya liboso le 24 avril 64 bautaki na premier poste de chorale ya Yerusalemi apati ya premier poste bazoya komata ndenge balobanaki Kongo ntolokeleki nkombo bazoyela na maboko kogumba magumba mabongo mpona kosenga maleli wana tolobaki ke kolo aya kobikisa biso. Compliment papa tosali yango wana kombo tata Monsanto. Merci. Papa Maludi. Na kombo tata mwana peut-être le Monsanto. Mais wa mfuma mbanza na ninga usinga msuma loba. Nzembo yamna Kikongo na lingala to traduction na lingala lobi boye. Tosikolami biso bayindo. Biso bayindo kalato wuta basikoli biso na bowumbu tozalaki tozongeli tosikolami biso bayindo kalato wuta na mpasi sikoyo tosikolami na bowumbu tozalaki totuni siko tata Nzambe bongo nini ozali kozela bonsomi na biso ya ngonde tozali kozela bonsomi ya molimo ya ngonde tozali kozela makamusi makomonana refrain elobi boye tata kokisa bilaka na yo pamba te bampasi eleki biso bamaladi kufa nzala o tata tokokende wapi sikoyo ozali kozela nini po okitisa nguya na yo epai ya bandimi. Réponse ya tata Monsanto bana botika mabe po molimo azali koya awa omokili. Bana botika mabe po molimo azali koya awa na mokili. Ndenge tozokola na Mateyo oyo ezokopesamela biso tozala botosi totika nde mabe pamba te likambo ekomi pene so totiki mabe onyo tosengi na nzembo bonsomi ya bonzoto esitozwa yango kasi ya molimo na tozwi yango te esika yango tozali kokende yango bazosenga biso totika mabe. Tata Monsanto alobi bana botika mabe po molimo azali koya awa na biso epai ya biso bandimi. Nzembo elobi bongo na kombo tata mwana tata Monsanto. Merci papa dirigeant bokoki kozonga na bino nyonso wana tozali koteyana na ntina mosusu te mingi oyo kolobamaka biso mingi toyebi yango te yango tozali koteyama po ete tokoka kososola oyo toyebi te po ete tokoka koyeba komona ete na mokona
lelo oyo ezali ya le 30 juin na 1960 ezalaki mokolo ya esengo na ndenge tozwaka bonsomi ya mboka kasi na oyo baki kofandela biso ezalaki na bango mokolo ya mpasi ndenge papa Diangenda alobelaka yango ete pamba te oyo babandaki komenela monela bomengo nyonso wana etikali batiki yango bazali kokende esika wana nde elobamaki ete tozala makasi na mabondeli tozala makasi na mabondeli wete oyo etikali tokoma na place ya biso moko ekosala oyo ya biso moko tokoka kokoma na esika wana kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata molimo santo amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu ya lusia musu tutambuli kwa sedi yetu wa nzambi yetu munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela